bokota bandeko na nga awa makambo awa dossier sur dossier awa affaire sur affaire awa makambo moto awa makambo kilikili awa makambo ya kobanga awa makambo ya kobangisa bandeko na nga eza ya koinda balobi nzoto ya Yagabi epoli bandeko na nga makambo awa eza nde makambo awa ya somo ezande ya solo bandeko na nga ezande ya somo nde somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandignon soyakala. Bienvenue na ba onyon soyasika kande tolobaka toujours et encore. Boyei malamu na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information, chaîne moko ya bananzambi. Bandeko nanga lelo oyo Kisongi officiel to yelibino makambo to yelibino dossier ya Yagabi tumba na bandi ebele abatu to yebi Yagabi ebele abatu to sepelaka na ndenge Yagabi amikotisaka na ndenge Yagabi asenkanaka ebele ya batu to yebi Yagabi bandeko nanga lelo oyo ka ndenge to yebi sakabino soki ya koloba ezali to ko ya koloba soki pe ya koloba ezali te moyen to ya koloba ezate na kovanda ka boye na kolamuka bandeko nanga na dossier ya sika ezokota ke passa qu'est-ce qui se passe déjà mituna eza ebele na bandi bato ebele déjà bazo mituna bato ebele balingi penza bayeba bato ebele balingi penza ba sentir eza nini oyo ezoleka na nzoto ya Yagabi eza likambo nini. Avant na ya kokota na mozindo la famille ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, je m'excuse, chaîne moko yaba information, na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo bo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel akobanda akobimisa ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga bosalela biso ba partage ya chaîne ya émission na biso oyo kane na lobaka partage nde likambo partage nde esalaka ke tokendaka liboso partage Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo, te bandeko nanga ekozala pasi pe mawa. Nga na encourageaka toujours batu,
toyebaka ndenge nini ya koyebaka kobatela santé na biso. Santé bandeko na nga, la santé n'a pas de prix. Yango bandeko na nga toye pe ko souhaiter moi ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango. Toyebi ke boza penza ebele oyo mokolo lelo bozoya ko célébrer ba anniversaire na bino. Yango kande na lobaka kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo babotamaki mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga, bandeko na biso nyonso o bazolela. Ka ndenge tolobaka kokufela ezalaka facile te, kokufela ezalaka nzela ya mutu nyonso bandeko na ngai. Kokufa moyen oboya ezalaka te. Kande toyebi biso nyonso toza baleki nzela, alors naye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso o bakufeli papa, okufeli mama, okufeli tonton, yaya, ndeko na yo ya mwasi, ndeko na ya mobali, nayebi te nano okufeli. En tout cas kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Bambote na ndeko na biso Valérie Pelepeto bisika nyonso ozolandaka biso toye kopesa yo bambote kaka ndenge ezalaka na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bambote na biso na Madame Judith Diamprovise la parisienne ya tongo bisika nyonso zali topesi yo bambote. Voilà. La famille lelo toye lisusu kandenge toye bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen to ya kobetela ngo lisolo ekozala te pe ekotikala kozala te ezalaka toujours bongo na système moko ya malamu. Tovandika boye toye komona moi quelques photos ya Gabi ezotambola sur les réseaux sociaux. Moi ba maloba deja ezobimaka keno ndenge eza boye nzoto ya Gabi epoli pas possible. Na bandi ebele ya batu to se rappela tozonga nanu mwa sima eza na bambutu makelele moko elamukaki il y a de cela ta 3-4 mois ya ba mama epela na ya Gabi tumba. Mama epela basalelaki docteur na bango moko sur docteur Christian basalelaki ba publicité combien soignaki ba poso na bango ezalaki ya kobeba mais eyaki kosala ki docteur Christian wana asungaki bango ba tampon esilaki. Alors tomonaki pe vidéo ya Gabi pe ayaki kotombola docteur wana et du coup tango ba vidéo wana ekomi kotambola sur les réseaux sociaux toya komona ka ya Gabi aye kosala vidéo mosusu ke bazoko sela ye muto asonyaki ye ezalaki docteur ya ba mama epela te ye azaka docteur na ye mosusu. Et après toyaki komona bandeko nanga mama epela na ndeko na biso Flore bazongaki lisusu sur les réseaux sociaux po na koya ka ndenge boyebi koya ko contredire ya Gabi. Moto penza epelaki ekomaki échange de paroles entre ya Gabi na mama epela jusqu'à ce que mama epela komaki na niveau ya kolobaki non Gabi akoki kofinga nga te bo yebisa ye kaka alongola bilamba selon mama epela lobi ye azana nzoto kitoko banda suki ti manzaka ta soki alongole bilamba nzoto na ye eza bien mais ya Gabi akoki kolongola bilamba te. Bon bato ebele bazwaki yango vraiment la légère. La plupart ya bato bayebaki te mama epela alingaki alobela nini. Awa eye kosala mwa gag moko ka ndenge boyebi ba gag bayaki ko inviter pe ya Gabi siko ya Gabi akotaki pe na gag wana alataki na ye ka ndenge bungonaki na miniature na biso mwa polo na biso o ya Gabi alataki. Alors eye kosala ke loboko mwa polo ya Gabi emataki mwa mukesiko loboko eye ko bimisa forme ya misuni. Zela na tiela bino photo pona ba preuve. Voilà, Congolais alingaka toujours preuve bandeko nanga
wana eza loboko ya Yagabi bino moko bomoni forme ba misuni ndenge esi ebimi bongo. Alors eye kosala que tango kaka video oyo ekomaki sur les réseaux sociaux bino moko boyebi déjà congolais asombaka makambo. Ba congolais baye kosomba likambo oyo balobi no ndenge eza boye Yagabi aza ya kopola. Balobi nyonso oyo balingaki baloba. Jusqu'à présent, boyebi Yagabi azalaka déjà mutu soki likambo na ye eza à la toile, sur la toile plutôt, soki likambo ya Yagabi batu bazobetela ngo lisolo Yagabi ayaka toujours mabe. Azelaka te, mais oyo likambo dossier oyo ebima depuis samedi jusqu'à présent Yagabi ayete avandi na kwa na ye. Bon, selon ba recherche na biso bandeko nanga ka ndenge boyebi biso pe de notre côté tolingaka kosala ba recherche soki likambo ebimi boye tolingaka parce que bato ebele déjà bazoloba o Yagabi o nyonso sali boye eza bibaka baka. Bato ebele bamonaka toujours et encore que Yagabi azalaka muto bibaka baka pas possible. Nayebi te soki bokuta Yagabi azotia bibaka baka to ezalaka ba imagination na bino. Parce que la plupart à biso ba congolais tozalaka na ba imagination moko somo. Congolais azalaka olie otu na mutu likambo ayebisa yo, mais biso ba congolais tomitiaka na ba place ya baninga, tomitiaka na place ya korizonaka na place ya baninga. Ezalaka bongo, ezalaka penza bongo. Yango bandeko nanga kande na lobaka mosusu avant to ya ko juger batu mosusu ezalaka toujours na ndenge moko ya somo. Ezalaka toujours tozwaka temps ya koyeba makambo o tolingi to bimisa eske eza nde yango to eske eza yango te. Parce que ba oloba keno Yagabi abaka kabibaka baka. Na ebite soki bosi bokota Yagabi azobaka bibaka baka na ebite. Mais o etali makambo ya misuni ya Yagabi o ebimi bongo eza nde maladi moko ezalaka ya po. Ekangaka bato ebele ezalaka Yagabi te. Babiloko tomona yango surtout sanga personnellement na mona yango na ba sud-africain. Ezako to na ba sud-africain lelo o batambolaka te. Batambolaka te likolo ya babiloko ebimaka ezalaka problème a po. Ezalaka penza biloko problème a po. Yagabi ko toaza makasi. Batu mosusu atakutu ko tambola saka bango minene tala likolo. Ozoko kakotia ata likolo na sete. Eza te ke no mutu asalaka exercice te, mutu asalaka boyete te. Ezalaka problème biloko wana te, mais eyaka kaka ezalaka po problème ya po bandeko nanga. Eza nde bongo. Donc eza makambo te ke no parce que Yagabi bandai ko baka bibaka baka te. Eza problème pour la famille. Je sais que ebele abatu balingaka lisusu Yagabi te ndenge babandai kolinga kae kala. La plupart abatu balinga Yagabi kala, mais tango Yagabi akongaki na biloba loba makasi eyaki kosala ki batu mosusu bakomaki kobaye. Yango na monaki kutu ata na ba commentaire tango ba photo oyo na ba video ebimaki ba commentaire ebele ezalaki ba commentaire moko ya somo. Olie batu bayokela Yagabi mawa batu babandai ko se permettre baseka Yagabi balobi azui. Ye mutu azalaka mama munoko makasi penza azui. O penza eye kosukisa ye. Na mona ki penza na ba commentaire la famille esalaki nga pasi. Esalaki nga pasi to ebike dans la vie mutu na mutu azalaka na mabe na ye, mutu na mutu azalaka na malamu na ye. Sikoyo omoninga na kosiaka toujours batu to se focalisaka sur bolamu wa batu. Kanisa ata bolamu moko o mutu asalela yo na vie. Ata soki mutu asaleli yo mabe ebele, mais kanisa ata na bolamu moko ekosala ke yo pe de ton côté okozala mwa libéré na makambo mosusu. Yagabi oyo c'est vrai. Ayaka koloba. Alobaka soki abandi koloba awa soki ayeba rando ayaka na barando. Mais to kanisa ta Yagabi ndenge asekisaka biso, ndenge achangeaka ba moral na biso. Tozala ba ingrat te. Mais tozala ba reconnaissant, tozala batu oyo to se rappeler biso moko to vandi to lobi non. Yagabi asekisa biso, Yagabi a changé ba image na biso. Na moment oyo situation oyo eza na Yagabi eza situation oyo penza erosengela biso toya
to soutenir ya Gabi à 100%, to encourager que non, c'est ça la vie. Vie eza na ba réalité nango, eza makambo oyo koki ko silikela te, eza makambo oyo ekoki ko lelisa yo te, mais epesa yo plutôt courage ya ko avancer lisusu, eza ba réalité. Eza bongo ngana lobaka toujours eza na ba makambo mosusu ata soki oboyi ata soki olingi yango, mais soki eza destin moyen okimango eza te pe ekotikala kozala te. Eza na ba makambo mosusu tokimaka, eza pe na ba makambo mosusu okotikala kokima te. Okostikala kokima te ezalaka bongo, donc eza nango destin. Alors biso tozala wana to encourager kaka ya Gabi, to pesa ye ka ba courage ya makasi oyo ekoki kosunga ye ke to ya to linga to ya koseka ya Gabi, to ya kochola ye kutu ekosunga ye te. Mais tandis que soki biso tokotia moral na biso tokotia ye moral, tokopesa ye courage que non, c'est ça la vie ya ekosimba nango ekozala penza malamu e malamu mingi. Elo mosusu pe na ye kosenga na ya Gabi eza kaka ke ya Gabi pe mosusu tomonaki awa président Ansa mema ya Gabi na poto, mais ezalaki kana mwa incompréhension ya muke. Tomonaki ya Gabi ayaki kolobela président Ans, ayaki koloba kutu bokoki kokanisa kutu te ke non, président Ans wana asalela ya Gabi bolamu, amema ya Gabi na poto. Ayaki koloba ya Gabi ayaki koloba, et du coup après soki jour moko kaka toyaki komona ya Gabi ayaki kozonga, ayaki kosenga lisusu président Ans bolimbisi. Alors yango toyeki kosenga na ya Gabi, toyebi ke ozalaka mutu moko ya moto soki likambo ebimi olinga toujours oya ko agir, mais ekozala malamu na ba situation mosusu ba circonstances mosusu zala na mwa maîtrise, parce que biloba loba bisala sala ezalaka bien te pe esungaka te. Eza ba biloba loba mosusu betisa biso ba mabaku ya makasi. Ka ndenge tomonaka ya Gabi awa ezalaka makambo muke aye kofinga batu, siko ba biloko wana yo zoyaka kofinga batu kobosana teke yo pe batu bazana ba dossier na yo oyo bakoki pe kovandela yo. Ka ndenge na ye uti ko beyebisa bino ke tango bayaki kotia vidéo sur la toile ya Gabi, la famille, il fallait komona na ba commentaire combien ya batu baseka ya Gabi, combien ya batu bachola ya Gabi. Pourquoi? Parce que batu ebele bayebi ke ya Gabi musala na ye ezalaka toujours koyaka kofinga batu. Ya Gabi musala na ye ezaki azana haine moko ya makasi ya gardela batu kanda moko na niveau moko pas possible. Batu bayebi déjà situation wana. Alors tango bako ba monika échec na côté ya yepe ya Gabi, batu ebele pe ekomi ya bango bakomi kotambola na nango. Batu ebele pe de leur côté baye ko sepela balobi yepe azui, et ce qui n'est pas bien. Alors eza kaka eloko na osenga na ya Gabi, en tout cas ekozala malamu ata soki ozana ba compte à rendre na batu yebaka ndenge nini ya kosala ngo, parce que surtout avec les réseaux sociaux o nyonso zo sala tia yango na mutu ke batu pe bazotalela nga, batu pe bazoluka échec na nga, soki ka na kwei batu pe bakoseka nga. Eza bongo pe ekozalaka bongo. Yango bandeko na nga na eko profiter pe pona opesa mwa conseil na bandeko na biso ya basi. Mosusu bandeko na nga ezalaka toujours malamu to ya to pesa na ba conseil. Parce que soki biso tokopesa na ba conseil te, nani mutu koya kosunga biso azate. Ezalaka toujours malamu conseil, ngana lobaka toujours c'est d'apprendre ou à laisser. Soki monique conseil o eza bien pona nga ozui yango, mais soki monique conseil o eza bien pona nga te, en tout cas ekozala toujours et encore malamu tika na yo yango. Conseil na nga ya lelo o na ye kopesa na chaîne na biso ya songi officiel eza ke mwasi yebaka ndenge nini akolata. Mutu alataka selon forme ya nzoto na ye. Eza na batu ebele balataka na bango tika kana lata. Eza na batu ebele balataka na bango no parce que na monaki pantalon oyo na elamba oyo ekosimba eske na forme ya nzoto na yo elamba wana ekosimba. Wana ezalaka deja mituna oyo ezalaka malamu avant olata o mitunaka. Soki omoni ke okomi na libumu munene ekozala toujours et encore malamu mingi lata elamba oyo bandola kisaka libumu na yo te. Lelo batu ebele bakomi kobetisa batu mosusu mabaku, oyebi ke ozana libumu munene oye ko bulata mwa body moko ekangi yo, mutu nyonso komi kokanisaka keno ozana zemi. Jour mosusu batu siko bazozelaka obota tikala kobota te. Batu mosusu bakomi na kokanisa keno olongola zemi.
en tout cas tolataka biloko moko oyo ezosalaka banzoto na biso bien. En tout cas ere mosusu na kamwaka omona mama mosusu mwasi ya libala aza na nsima te, nsima nyonso eza plat. Excusez-moi la famille mais je dois le dire. Omona libumu munene nsima plat penza, mais ake kolata kola moko ekangi ye na bodi moko libumu nyonso eza libanda. Na mitunaka ezalaka nini? Bamama bolingaka bolakisa nini? Bafinga bino baforme boza nango to ezalaka nini? S'il vous plaît, lata elamba oyo ekosopa nzoto na yo te. Soki olati robe eza te ke non, soki yo olati robe obimi mabe te. Obimaka kitoko batu o balataka ba robe nga na monaka basi mosusu omona robe epesi mwasi penza kilo pe valeur. Lata robe na yo. Lata mwa robe na yo. Omoni ke nzoto na yo eza bien te olati mwa robe. Mais soki omoni ke oza na mwa taille na yo, mwa ensemble na yo ya pantalon. Eza te ke non parce que naza mwasi faut kana lataka pantalon te. Mais soki omoni forme ya nzoto na yo eza bien te pona pantalon. Mais kolata pantalon te, olati mwa eloko moko oyo koya ko revesele yo nini forme na yo te. Eza na batu mosusu bazalaka likolo eza mwa munene ke se. Sikoyo soki yo oza muto fort ba bongo, ba robe ekosimba yo. Komitungisa na yo te ke na lata pantalon bo te. Lata na yo robe yango bomonaka mosusu otambola na nzela batu nyonso bazotalaka nga baokanisa nini baotala nde forme biloko olata baomituna na mituna bango ke mama oyo eske ntango bande obima na ndako batu bazalaka to na ndako batu bazalaka te. Lata biloko oyo ekokoncorde na taille na yo, ekokoncorde na nzoto na yo, ekozala penza malamu et encore malamu mingi. Ezaka conseil na pesi ka ndenge na yebisaka bino ba conseil mosusu c'est à prendre ou à laisser. Soki omoni ke oyo kosunga yo en tout cas zwa yango, mais soki omoni ke oyo kosunga yo te kotenir nga rigueur te, eza conseil nazo pesa. Je m'excuse mutu na mutu aponaka eza na batu mosusu o bandimelaka, eza na batu mosusu o pe baboyaka. Soki oboyi gloire au Seigneur, soki po ondimi gloire au Seigneur, toko bomana te, eza bongo. Moya ko bomana awa eza te, to bomana pona nini? Pona nzoto, pardon bat. La famille, soki nano tielanga j'aime bite, tielanga j'aime, soki osalelanga partage te, osalelanga partage. Bye bye et à la prochaine.